mama mama na lobe mama dele mabondela tolo na se mpe na moi olemba te mama dele mabondela isika nyonso zali. Voilà, Galo Kounousgal Neftali, la casquette de la presse congolaise, on dirait que des Tolonacé 100% Jésus. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, de Kakaning Nalobaka, Tolonacé, Bissono Sofo Tchara, Tolonacé pour le Nzambe, Tchara Tolonacé, Karate pour Narola, mais Tchara Tolonacé souvent pour Nalobaka et le Nzambe. Donc, Binomoko, Boyebi, actualité, ni tout ça s'est passé dans la Katamboka, Boyebi, réalité, ni les autres s'est passé dans la Katamboka, Nabiso, Makambu, Ebele, artiste, comédien, Foutani Nango. Alors, le lot, vraiment, nous aurons essayé un peu de parler de langue et à large dans Makambo Italie, via Baptiste, l'Ivoire Baptiste, la compréhension Baptiste, l'Ivoire dans le monde artistique, la compréhension et pourquoi ils ont demeuré toujours. Les années antérieures, Toyoga qui passait de la foi à Bengisa qui Baptiste comédien pour la prière. Mais tout le monde qui a d'autres pasteurs et d'autres artistes qui il avait déclaré au nom des artistes. Alors, tu éviter, qu'est-ce qui est derrière l'Ivoire Baptiste? Et on moko lelo na yami moko ya ba artiste comédien azali pe moko ya évangéliste o ya panzara vraiment sango ya nzambe na ndenge ya bosolo yé avec yende to koyeba ko beta li solo vraiment à long et à large et que je dis bonjour apôtre Nzaou. Bonjour Gaël. Apôtre Nzaou to yami na plateau ya Tolonacé 100% Jésus. Na éviter ce que ça na loba o ko loba na bandeko o bazola na biso ndira ka Tolonacé 100% Jésus. Tolonacé ezali signe ya humiliation, signe ya komikitisa, signe ya kolobaki naza pamba Yesu yondo za nyonso ponanga. D'après apôtre Nzaou na pamboli initiative idée oyo ya kotia chaîne na komba Tolonacé, c'est-à-dire komikitisa liboso nzambe kotika ebi venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé et moi l'Éternel votre Dieu je vous donnerai du repos. Donc yangwana ponanga na définir Tolonacé bongo et na babone nyonso Tolonacé na pesi bino mbote et na bakambi ba responsable ya Tolonacé nzamba pambola bino bokende liboso bande ko s'abonner parce que chaîne oyo dans natala ngona la calaise na banga raté parce que ben sanité za la raté ba bêtise za la raté yangwana penza et tindika ngana ta na chaîne o mingi. Voilà donc le lot tozana matanga oyo artiste comédien Tridon akufeli maman nae azali en dehors ya ozala na collègue ya théâtre azali ami ya kala et moko lisusu Martini Mosanto akufeli maman kulutu nae c'est-à-dire maman ya Tridon azali maman kulutu ya Mosanto oyo nous boyebi il a raison o sangisi biso voilà. Voilà, merci à Porte Nzaou Dozio Pena à pied levé la place de Koutio ou tout ça que notre qui juste pour accompagner bande qu'on a biso artiste comédien ou bakufeli ba maboti na bango. Alors même la Bible ndenge le baraka tous les na ba bazolela tout ce pena ba bazo sepela et loko nini o et pour ça qui vraiment na motema na yo oya kolanda ndeko oyo akufeli maman et ça parce que au travers na ye tout aux ans ba sentiment moko au fond de ton cœur oyo pour ce téléma. Bon, na landi te pona tabarana ye brevane tozaki na matanga utio lega ya défunt Pololo pe à son âme na ina ye totikala ko sulula ta mokolo moko te totikala pe ko swana pete totikala pe ko bunda pete mais occasion wana ekutana na onte mais le roi zaki moko na katsa musala nazala ki wana alors na landi kaka te po baza ba mi ba relation tout mais parce que moko na biso na musala pe na famille abumisi maman na ye to pe maman kulutu na ye donc photo ya to kabola mawana bango et za nango na éviter raison monsieur César. Voilà, et là je profite de dire de présenter mes sincères condoléances à Tridon Bey Mobutu, aussi à notre sœur Gita et aussi à notre sœur Martini Mosantu au Bazaki Bongo éprouvé et aux alliés circonstances et ça n'existe pas dans mon collègue lelo. Apôtre Nzaou, to mec un peu koyiba moi li solo moké tozonga na kati ya monde artistique. Pourquoi l'Iwa est vraiment la puissance dans le monde de art? So tangi na mukanda ya je crois dans Matthieu chapitre 16 ceux qui n'ont la mémoire bien 21 Yesu aloba na ba disciple na ye ebisi bango bref ba obetanga ba okanganga ba obetanga na okufa
Pierre a lobby na Jésus yo okufa te. C'est-à-dire Pierre a qui contenté na message à Jésus que non na okufa. Mais il y a ma casse au Jésus alobaki après 3 jours na osani na osé quoi. Alors pendant que Pierre a boya liwa, Jésus a répondre Pierre lui arrière de moi Satan. Ba penser aux anango eza ya musuni mais eza nzambe te. Pourquoi? Parce que passant nzambe eza qui la mort, mais après la mort c'est la vie éternelle. Donc bref, liwa ekobangisanga te. Et l'autre makasi esengeli biso to banga kosala mabe. Parce que Jésus-Christ c'est lorsqu'il y a Pierre, plutôt na Lazare. Marie na Marthe, c'est déjà trop tard. Lazare est déjà mort. D'ailleurs à Poli, Jésus a dit non. Azar mutunanga, bon me mangé sika bon enterra qui est. Et lorsqu'il a mis Jésus, il a mis plutôt le Jésus, oui. Et pas na tombe Lazare, Bible le dit, Jésus, alléla qui premièrement, et puis il a mis balai à ceux qui sont Lazare. Donc on a ôté, on peut faire un exemple, où il faut aider peuple ensemble. Nalina comme on a réponse na yo. Alors tant que Lazare a sécuit, il s'appelle si on devait délier les balongolier babandi bakanga qui a commis libre continuer qui vient. Mais sur tali lelo, ba biso Lucas Lazare. Oh yo ça c'est qui va ceux qui non Lazare wana azate. Lazare a les sous-souté. Femme veuve a coupé la moana. Jésus tanga le kana. Akutana bango, a sécuit si moana na. So devait Lucas garçon wana oyo. Moana, ya femme veuve. Oya c'est quoi quand les lois azate. C'est juste pour dire que batouana oye ça c'est ça bazonga na loi ya nature o nzambatia parce qu'apporte pas la tuni biso est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? C'est-à-dire nature peut et ça enseignement makashi il faut pas comprendre. Nalina loba nini par là. Lazare c'est quoi quand les lope Lazare akufa. Mwana oyo ya veuve oye ça c'est ça qui a pris akufa ka. Seul Jésus, lorsqu'il sécuit, a koufara na lisusuté, a mataka a zongi na mboka na ye na gloire. C'est juste pour dire que mutu ni on s'attend na mutu. Oko ki manyongwa mapa, oko tia mo sixième okimi. Oko ko yiba mutu botelo kimi meliwa. Oza na avion, oza na mai, oza na mutuka. Écoute on a train. Soke yé, o atozi ndako te ba cadenas minene, o te ba chaîne. O te ba béton, niwa a okota sans faute tu fais à sali musana. Donc bref, tous les sika okima liwate, eza chemin au monyon fa leka. Mais yamaka sezanini. Yamaka sezali et sengeli batu ba yé ko la ko préparer liwa. So nzamba sungi je crois yamate ya oyo na hotel en mikolo ya. Tu prépareras en fait un mariage, anniversaire, mais lui te prépare à moitié. Ceux qui battent comment préparer lui c'est fini. Bref, les gens sont dans bisognon mais tant au tuninga pourquoi tu vas kufa. Tout en temps moko ils attendent de la fin. Ba mort subite ezali, ba liwa ya malamu ezali nzamba moni tano ekoki okufi. Na liwa pe batamuki les ali. Lorsque vous tambola, vous êtes distrait, liwa ko se prendre yo za ki prêter et yeux OK. Na nyonso wana conseil na ko pesa na bato. Pourquoi liwa parce que tant auto communango il y a signe et attend de la fin. Et c'est que nous attendons na obanga nzambe. Botika na bino obanga liwa, obanga na bino nzambe parce que mukolo kufa. Jésus a qui ko luka Lazare, aya pe ko luka yo asekusio. Et aloba na mukanda ya Apocalypse. Muto akolonga tina suka ngai na olatise lamba pembe. Na ko témoigner liboso papa pe liboso ba ange. Ça dit so Yesu ko témoigner yo oza acquitté. Ya on a Romains 8:1 Bible dit maintenant il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc lorsque mutamota mona Yesu, une azasu condamné à commis libre. Ato kufino lelo. Obanga na ote parce que nzamba ozelo an esika wa bongisa pona yo. Donc voilà, au lieu ba tisse comédien, ba public na biso partout ba ndekonyo so bazolanga. Obanga liwate, to banga nde masumu, to sanzambe, nzambe azana souffre, azana makoki a opesa la vie après la mort. Parce que dans Jean 3:7 le car dit en tant aimer le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Vie éternelle et après la mort, na batunyo so bazui Jésus ala nkolo pe mobiki sina bango. Donc voilà, merci. Excusez-moi, j'avais commencé mon émission sans pourtant saluer Maman Anne Kalambay. Maman Anne Kalambay, en tout
d'Ivoire, je vous salue. Malgré des salutations sont arrivées en retard, mais toutefois, je vous salue. Pourquoi pas de dire une grande salutation aussi à celui qu'on appelle Pasteur Carlos Kalamba, les gardiens du temple. Les gardiens du temple, les savoirs, les biens contrôlés, les savoirs, les biens contrôlés. Et pourquoi pas de voir aussi maman Rebecca Kalamba, papa Jean-Claude Kalamba. Et pourquoi pas aussi à celui qui est derrière la caméra, Jean Monza, qui est toujours là pour nous servir avec des images. Il est toujours accompagné avec Osé Pemba. Et Jean, tu m'avais dit que Joël Pito, je te salue de la part de Jean Monza. Pasteur Nzaou, tant que des artistes, tant que chrétiens, quelle différence faites-vous na baliwa oyo ils ont comme la artiste Mikolo ils ont la liwa ya normal omoni ko expliquer bateau ils ont liwa ya normal tu bata mukili naza pena mieux placé parce que secret liwa même ba passer ba éviter ba sango ba éviter les nzambe mutu moko te azana calendrier na azana carte de naissance na ye ba komi date de naissance pe date ya décès ba komi date ya décès te omona ka bota mara boye akoli boye mais date yo mutu okufa na carte na biso ba identité na biso ezala te c'est juste pour dire que bato ba komaka naissance ba yebi mais connaissance à jour aliwa ba yena ba na ngote wana za maîtrise à mutu te wana za nzambe nde mutu ayebi donc naza vraiment mieux placé il y a qu'à différencier le roi et batamokilito et nzambe wana na ebité mais eloko kaka biso oyo na ko profiter de l'occasion on peut ça message na ba comédien nyon sezali to joyeux surtout tia liboso ya misala na biso so tia yesu liboso ya misala nzamba pe ça succès nzamba pe ça nyonso ngana témoin ya makambo yesu asala na vie lelo nzao asimi micro oyo atemi liboso ya caméra o lobby na e o lingate o pese litoité o pese confiance te o tikele temps lobate mais le roi to demeura qui na Jésus malé mais yesu a côté biso na chaque porte na chaque maison malé mais problème à ba comédien conseil na on ça dose la temps ya nzambe succès na yo e bangisa ngate jamais nzamba ko joie bénédiction na yo apesa nga jamais nzamba ko joie bénédiction na nga apesa yo si et seulement si nga na otambola selon badiba ba principe na ye na obanga te parce que tant nga ezali mais na bande ko mususu peut-être ba comment we la temps parce que monde ko apedi a komi na ndako nga pe fona koma oh il y a un temps pour tout et mutu na mutu azana calendrier na selon nzambe nenga ta et mutu na mutu azana missionnaire ko uta na nzambe de toza awa to ba missionnaire na suka nzamba otuna Gaël na tinda yo mission au sali ndeni là on appelle ça que mission au sali ndeni et nous les artistes comédiens to bossa na doit na mission ya côté ya ko édifier ba ya ko éduquer monde entier to da ko ba pasteur to ko ba sango bato baye ba ngote ndenge nzamba o juger ba sango ba pasteur a juger pe ba artiste comédien pourquoi parce que bino boté ya bato muto a terre aza muto aza na connaissance aza na compréhension aza mutu oyo aza na maturité a mutu oyo aza zoba te alors soko est censé te pourquoi makambo do te ya bato okoki ko sala yango te ne sika ya pasi ya ba comédien et na sali constant moko ba comédien mingi ba lingi côté ya bato na ba scène mais ba vie ya bato mususu ba omo ba mete ya te ozomona soto komi comité ya biso moko na lina jugete parce que ngape na za mutu ma berère nanga mais na ko soutenir ba défaut te tout ça ba effort ba défaut na biso et comme ba qualité et aux amala mingi pona kotombola kitika mboka na biso et ko bongisa témoignage ya ba artiste comédien ya Congo Mobimba pourquoi pas ya Kinshasa. Merci. Voilà, merci apôtre Nzao pour cette très belle révélation, pour cette très belle intervention. Alors, tous ceux qui sont malais mais cette émission Nabiso, apôtre Nzao, année l'équipe au monde qui ndeko pasteur de la foi à sangisa qui artiste comédien pour appeler ça bon message à ce qui concerne bango artiste. Il y a eu artiste mususu bayaki, les gens ba bayaki te. Est-il vrai tout ou est-ce bon de dire pasteur misama lobako bagano na bengsi ba artiste boyete ba o ba yoki mbela na ngaba yete oyo ko komela bino lobi etali bino na nzambe na bino ezate que no pasteur ozo boaka sort moko pa ba artiste comédien to ozo ko interpeller conscience bango. Bon, en tout cas, franchement, malobana na qui on pas na yo, na zoa occasion ya rolanda ngote na éviter, na za pas na juger te.
mais par rapport à l'idée na yo omoni ngai pe nazalaka te mokolo yango naza pe artiste ya comédien nazalaka te pourquoi parce que mokolo yango mpe nazalaki na programme d'église to juge bato bayaki te ta mosusu moto ayaki te ayaki na retraite asambela ya kutu bien ta mosusu moto ayaki te azalaki mpe likolo ya cher epuis bato mingi baobosana na kati ya bacomédien basala nzambe baza oyo babatama baotela ta nzambe babima na kati ya bacomédien ya Congo basala nzambe baza ebele oyo basambela nzambe na solo so biso bayebi biso parce que tobima na caché wana moto mosusu ya journée normale baza serviteur de Dieu oyo ta mosusu lobi bocomprendre ye ateyaka mpe ta mosusu malamu donc bref to juge te absence ya motu peut-être azalaki ta mosusu mpe na retraite nzambe a partout elingi koloba teke bao bayaki wana nde basambelaki bien non mosusu mpe aye na ye azalaki ne district bénéficie na ye te mosusu mpe aye te mais azalaki na présence ya nzambe mosusu mpe azalaki na pêchement moko bo oyo ya famille etindiki ye aya te donc dans l'ensemble toza baartiste ya comédien mais ce qui est vrai les artistes ya comédien de fois na makambo ndeti ya banzambe bato mosusu banégligeaka eya malamu te ntango déjà passer de la foi asangisi bato ebele ntango oya na disponibilité eza malamu mingi oyo ya koparticiper mpo na avantage ya mosala oyo tozosala en tout cas bandeko bayaki te passer de la foi kotani bango rigueur te ezali message oyo azwi yango aconsidérer gloire à Dieu oyo aconsidérer te gloire à Dieu oyo eza important ye asalaki mission oyo nzambe atindaki ye donc voilà mpe na bango bayaki te bojuge te mpo nga nazalaki te ya mokolo yango mpe nazalaki na programme d'église donc bango bandeki kosambela nga mpe esika nazalaki na bandeki kosambela voilà. Voilà, merci. Nous sommes arrivés vraiment pratiquement à la fin, mais pas à la fin. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Juste la dernière question à Bisso. Tomoni Pasteur Nzao, le artiste Ndeko Chiko Pololo. Pendant l'année 2019, tu peux faire l'artiste belé. Mais le roi Ndeko Chiko Pololo, après le roi nae, bamakambo bimi nenge na nenge. Batu ba bebani, batu ba fingani, batu ba koti ba rando. Tant qu'artiste mosali na Nzambe. Leçon nini o ko tirer après liwa ya Chiko Pololo. Leçon ndeko na bino Nzao azwi eza koyeba otambola na mokili parce que vie eza na introduction développement pe conclusion mais lorsque tu vivre to na quantité ya conclusion ya ba vie na biso conclusion eza nini sala nyonso yo lingi mais à la fin nzamba bimisaka malamu mutu pe mabe ya mutu yango wana penza eza leçon nga nazwi donc etindiki nga na yeba siko bongisa etamboli na bongisa relation na nga na baninga na ba collègue na ba leki na ba yaya po insultant nga na ozala na cercueil témoignage ya malamu pe ezala ba leçon eza tellement belé musu na koloba ngo na télé te mais bref matanga wana était nga ebelé alors ebelé. Voilà, merci. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Pasteur Nzao, de tout ce qu'on a développé dans cette émission du début jusqu'à la fin, s'il faut ban Nzambe, ban retenir, donc on peut retenir Nini, on peut si mot de la fin, on peut si numéro de contact, et puis na moi ba salutation ya bato balandaka yo, le micro ko soma pa na message à Souka pour te clôturer émission. Aina lo bana bana Nzambe nyonso, ndengo yo ko la ko préparer mariage na yo, fête anniversaire. On doit préparer voyage, au sala checking, au luka visa, ba démarche to salaka. Na préparer na oyamba papa ya ba olia nini ba melanine. Lelo ba kisa loko mususa mutuya préparer liwa na yo. So tangi na mukanda Esaïe, Nzambe awebisa Esaïe alobi Nezekias. Kenolo ba Esaïe kenolo ba Nezekias abonga mapoka la mingi te aokufa. Bible lobi lorsque Ezekias ayoki abuki mabolongo na se atali mie ande bon de le pas nanza Ezekias ayebisi Nzamba lobi kanisela ngai nazaki intègre liboso na yo natambolaki na kobanga yo bolamonga nasalaki yawe sala nini kanisela ngai et Bible lobi Nzambe azongisi Esaïe pour la deuxième fois koloba na yeke non okufa lisusu te na bakiselo 15 années de plus. Pourquoi na lobi message wana na loba lorsque Ezekias ayokaki mbela ya Nzambe etindikaki ami bongama faire appeler Nzambe bola est-ce que lelo so liwe pa nanga
pa na yo to rappeler nzambe nini le message eza ke to banga sous liwa te mais to bana ko préparer déjà liwa na biso parce que to okufaka un jour ko préparer liwa eza ndenge nini tambola na obanga nzambe sala malamu éviter mabe joie Jésus Christ à la Seigneur pe sauveur na yo. C'est alors que mokolo liwa koya yo fongola maboko lobi na ke kuta na nzambe na ngai nzamba pambola bandeko nyonso balandi apambola tolo na se Gaël nzamba pambola yo apesi mbote na bandeko nyonso to balinganga toza tellement belé toza na circonstance matanga na la mesure otanga bino nyonso te nzamba pambola bino. Merci beaucoup. Voilà, merci. C'est Galo pour Gali Neftali en direct de Tolo, c'est 100% Jésus avec votre émission 100% analyse auto Yambaki Bongo moko ya artiste comédien mais Katina Bozambe apôtre Nza où je reste au CL Abdou Moussa la télévision Obola Nakae là où tu la Nabino Moko aussi la leçon Obola ko tirer on a commune vraiment dans cette émission je ne sais pas quoi dire quoi ajouter là-dessus parce que tout a été déjà parlé. Alors je ne partirai pas comme ça sans dire un grand merci à maman Anne Kalambaye Tolo Nassé, papa Carlos Kalambaye les cadets du temple les savoirs les bien contrôlés, papa Jean-Claude Kalambaye, maman Rebecca Kalambaye, sœur Adeline Mompa, la personne Bambote, couple Mwaki, maman Karine ainsi que papa Freddy, la personne Bambote, Monsakoli maintenant en Hollande, la personne Bambote, pasteur Gambé, des salutations aussi à toi. Pourquoi pas de dire un grand merci à celui qui était là disponible debout pendant ce temps ici pour affirmer cette émission, Jean Mwanta, à qui assisté dans Osé Pemba. Donc merci à mon équipe technique au soutien vraiment dans Moussala Oizo Salama. Ce que Salama qui tourne c'est parce que nous avons toujours la même collaboration Ganabino, la fortification kaka makasi kaka encouragement na maman Anne Kalambaye. Donc Ganabino to kutani balasima. Merci. Oh mama ye, mama na lobe, mama ye, dele mabondela, tolo na se, upe na moi, olemba te mama, dele mabondela,